Ouais, bien ça là. Il accélère nanga. Si on a si deux personnes, va comprendre d'ango. Et bien il qui est dans la Bible, mais il balait beaucoup de sabbat. Et sous kuna, vous comprenez le quoi na? Bino boana kore mususu, kore mi kore se. Et banda inde ni pesa nga idée. Mettre banda qui peut be askito. Te pesa no bungi bo. Après la maman qui jaloux pende kotigo. Rando. Oh mutamalajo, ayo okufela biso. Ba mo bengo mutamalajo. Oh mutasida. Oh ite o PD penja makashi. Oh. Alors je te dis la vérité, c'est toi vrai. La compagnie siko penda ke penja makampenda ya makiyama. Siko mutu siko oyebisanga na sima lupango na biso wa lupango. La danseuse siko ba monga Linda Kadogo, Chalamwana, Zina, maître. C'est bon quand la musique na fans. Muke de nata bikura ngomba wana sukura makadam, presa zwana moto. Ba okita sukura baba chakoti. De la forêt. Ba 17h, wana ba 18h moi. Tali pinda bwa. Esa deni. To beta no bwa. Presa mi on jembo moko. Deuxième papa. Wana pale na te pas kakol, pas la espace gaillard penza bunene comme na bunene. Et quand vous êtes sur la pelouse. Pas ça va, faut te préparer générique. Faut préparer générique mo boya sponsor ya nini tindika lokito banini banini. Mon plus maman ça mais nani maître ba danser sur auto bengi saki. Azab abatal babi oh mais précieux petit bon le baté ofandika mais maman bonsoir précis un petit au monde des alouana Koro ba danser ba obina na ba ntete wana précis maman na spectacle Koro ça nan ngana ebise presse lokuta mabe na banga nzana Koro zali yanga na watunda ngana wana yo lobi na yo ngana cha parti ndambu ye pa cha parti ndambu pesa bi le bas vérité ngabité yata parti ndambu yata ndambu nata maman héritier lobi wata lobi te presse mais bani ma solo mais biso ne to ebi eza ye yamao faire pas lobi te eza ye wana ba faire ba bazali te na ba publicité quand ba solution la fana qui sèche on peut dire bon ezala oyo sakinda ya ndamte mais so ba bi opina nyon surtout obina mubimba obina ngo ngabi après problème ya te na obina ngo beta ni kulanga ndo beta na ko kota siko na bandi kore pa koto ya kala kinga na beti boy na leki contre temps donc nga souci nga be ni ko na beta boy alanda te na ba fente na mengai na ba ta nd 3 papa ta ni ko ta mando lande la biso déjà et na ko ba bakangi ye na leki papa na beti crochet pa misi maman ekazi to aki mona mama pousse abu changa na ozo ba so ti eboka atito ti motu te kanga linonda ye eboka to yeti ofa chomuniti lelo ba o avec une tse quoi que son nom me repose en paix chomuna yo tira nga moko OK mo na ba animateur nyonso oyo o travailler na bango animateur ni naza ko vibrer yo ke soki azobwaka yo penozo pesa pena makambu na kata podium ngai animateur o no vibrenga ne bango nyonso ne baleka banda kuta ki Bill Clinton na so vérité bango nyonso ko bomba te na bomba te yo kelanga bango nyonso tout sans polémique on azoloba et à Bill Clinton c'est le roi David Olobeso Diego brigade Jamaïque tout c'est dans Jamaïque roi Sabo Tilelo parce que on a président parler parce que vous bête le colo tellement bien on a président le bano enfin na mabon après si ba animateur ma ça na ba coré belé zaluana ba danse pe belé zalana bolu kilango ba cri tolo ba pena mao wera so na ça pena formateur te aza formateur ba ignoraka ba ignorer na bango kaka OK oui ba ignorer na bango kaka mais gouvernement na le grand formateur OK oye o pesi biloko ya baki selo a former yo
parce que formateur na so ignorer on ka sika ba ignorer on ka bolemba musala ako ignorer na ko finga Olanda déjà le kola ngamo na muke na longue pa na biso na déjà koloba oui na déjà koloba déjà te na déjà koloba déjà non siko koma yango na maison enga na ye na kuti sans koto ba kimé na poto na banana na sala test na iga le kola na 3 danseuses. Beaucoup de 3 danseuses. 3 danseuses, donc on fait dire Zina, Kadogo, Linda Mondele. Linda Mondele. Après, il y a un mot. Dès que tu as commencé à faire la maléwa, on a commencé à 250 danseuses. 250 danseuses. Il y a des tests. Bassi, Tommy. Bassi, tout bien. Combien? 250. Pour ça la pauvre Kester Baye batu bauti Brazzaville Mundongo Micheline petit na biso ya Ndundu Shakira aye hôtel kuna ba bauti boye ba 200 yo mo ndeni parce que moi de gérer ba monde OK na gérer ba on va tirer na gérer bon parce que grâce à Igor le forêt on va na que non ma on doit mettre na minute Linda Foza na Linda Kakol Mondele Mondele ba otala yo pozo otala fa bato obina wana bani babana belé ya maison mère est-ce que le tourno appelle na F victime na pa ya wata Latifa la team wata Latifa ouais kasasa wana Latifa chati pas na F victime non n'est pas Fali pour déjà harmonie tindo azala ki wana auta na maison mère OK Okopa na la team wata Latifa azali wana nani mwana biso le Katalé auta na je te dis la vérité abi na équipe na biso ya Jack Jalil était générique après la fin na kita diva après sortir ma beaucoup c'est Shaki et c'est Katalé Villanova na Villanova président Nzomushi tuna ya webisa na papa maman Biliabel ku yo ko ne ko lobate ba peki so bazala ba chancy ba ni ba ngambe bele no na mo Guinée ye mo yebi ke oyo bana ya maître Mao na jet set ya ko lobako tuté pas faire ya ko lobako tuté petit mso obina siko minute petit aussi pas na biso na so ke na matati merveille mondongo petit mo njoto mikebo amona matadi bakanga mondongo te même mais avec mondongo auto bina pe ba présenter qui est de ba buto na ledia maison mère. Dans la jungle de la musique africaine, un seul homme règne en maître. Le roi de la forêt entre dans son royaume. Werason arrive à Forêt Nationale pour un concert exceptionnel. Le 4 juillet, Bruxelles va vibrer comme jamais. Une nuit de légende, une énergie brute, un spectacle historique. Forêt Nationale accueille le roi de la forêt. Quelle beauté! Marie de Magdala, tu es belle. Une seule adresse, 36 rue Charles de Gaulle, Montgeron-la-Forêt. Je ne peux pas trop dire, vous voyez vous-même, de vos propres yeux. N'est-ce pas? Matez-moi ça. Matez un peu la plus perruque. Alors, salon. FB100, le spécialiste de l'événementiel. Pour tous vos événements de qualité, par des professionnels. Avec DJ, équipement, projection de lumière, feux d'artifice, fumée lourde, rideaux LED, gâteau d'anniversaire avec chariot magnifique. Service traiteur à la demande, piste de danse, proposition d'écran géant, photo vidéo, des caméramens spécialistes, des professionnels. FB100. Bonsoir na landi na biso nyonso ya Image Prod Isa bongo molobeli na mino pele tanfum garçon de disque mota lorota micro na balabala. Merci na sima caméra na nga na za bona Jordan Mizo ingénieur moto maele
moto alaksa nga ndenge bakomaka PALA Jordan Mizwa. Merci na Jordan Mizwa. Sans oublier PDG Faya Basket. Na bosante na famille basket, Guy Basket azawana, héritier basket azawana, donc famille nyonso ya basket bazawana. Sans oublier Guy Massamba Bakidi, mon ami personnel. Na bosanite Yemoko, la grosse moulière Jocelyne Kabea. Sans oublier Banque de France, J26 Motema Chikumbongo. Lelo na yambinani. Moni ba surprise o na komi na image prod. Na kuta na na image prod. So na zaki na image prod te na ngana kuta na Mao wapi. Qui est Mao? Mao azanani. Mwana poto ya tanga kwenda futuka. Un grand moto alaksa batuko bina. Moto alaksa batuko bina c'est que yemoko abina a danger. Na sabon na Mao ya maison mère. Voilà que ça mabini génération de génération tilelo bakenda basala ba groupe yazaka toujours à maintenir na vie nae où rançon les rois de la forêt ou les 4 bisonyoso les 4 bisonyoso na forest nationale na katia Belgique ozala on a bon mona pe Mao magena balinga abina te ba présenter na podium te mais to éviter ba surprise ezali. Alors Jordan Mizwa ingénieur Fungola so caméra to yamba les grands prêtres Mao Mwana Njili côté ya ba Pichula Koda côté ya ba Viena biso wa Obelo wa Rambo que son nom repose en paix côté ya ba Alice Baba merci beaucoup côté ya Viena biso a auto zalarane ya mit noko michuri noko lando noko me loko la michuri auto benga amkula donc place ça na PC Mbot na ba Eric Vianda on a des missions donc voilà j'ai beaucoup aimé donc côté ba trésor Mputu côté ba trésor ya Gaga ya Motema ya Gaga ya bientôt à quartier 4 ya quartier D donc voilà bato bazala ba camarade bato bazalaka président linga kende fois les can aéroport ya Njili aéroport so comme Lubumbashi toujours ba avec trésor Mputu ya Gaga et puis so mozo na ye avec ya Mao félicitations pour ya encourager na bena encourager ayebi déjà de to banda na ba la tortille ba obeta ba balé na ba école bonsomi donc voilà ya Mao Malembe voilà vitesse l'équitro ya Mao Boni kitoko muzou na muzou c'est bon de c'est bon donc à l'aise ya Mao bokendaki bozongi encore ya Mao turo kutiba moi na poto kutiba moi makasi batango est-ce que mbali boso kutana na moi oyo to eso ya déjà okutana na moi non ce n'est pas la première fois OK et en 2026 tu as que Élysée Montmartre OK on a tout à BBC tu es Zizé Yamamoto tu es Agnesta et puis na Linda Mondele voilà voilà tout ça il va 8 mois tout ça 8 mois tu es ba Hollande tu es ba Allemagne ba Francfort na ba mina biso na ba Berlin wana ninge kabona kandi ba osangisa donc voilà après avant to zonga sko kin pense to zonga ki na ba 5e mois voilà mira Berlin Allemagne si ba kabolango yo zaki na poto te nabi bo wana Allemagne du Nord na Allemagne du Sud kasi ba kabolango sala nini wana tozala kangai na pesi ya Ulisse Tambote ya Ulisse parce que on nous soit parfois maestro to que le ya Ulisse ya Ulisse bitumbara merci wato okende na que son nom repose en paix ADT yankim ya ADT voilà presse yo comme te mama la muna ya papa na biso igolo da frapper ça son bongo to zupenza bobu na gare de l'Est to qu'est-ce que tu Francfort il faut se retourner au Lukasko yo mi tout voiture pour to tia na mai izo to fanda na penda 25 minutes bazo to masiko yo pour on a ce qu'on likolo on a ce qu'on pas dans nos dégâts so ma to fandi pinza wa vous avez un téléphone to filmer yo biga pour ta première fois et moi mona ka so no filmer ba okanga ngate o ma kam te ki no pepele est-ce que un téléphone en opéra te to na téléphone en filmer mais ming yo biga so to ko to na ngamo ba lukoni na ma ke mo ko filmer ya keba mais ndinga lelo te pour lelo mutu nyonso surtout ato lobby mais mutu nyonso surtout lelo et comment penda ka kitoko ponini technologie évoluée bien sûr donc voilà dans le cadre voilà ata to gena ki Allemagne et pont ze fongwa Guy Malé la pêche au mbote ya Guy Malé Hollande
pour on les fongwa ma pesa Notre-Dame wana pour on les fongwa ma Jesus sikoyo tufanye siko na mutuka na moni penda maman na pour les fongwa et kabwana ba bato na siko ya minene lokola ba palenga mona taille na likola tena senobi diebo. Donc voilà, il y a un moment où ce n'est pas la première fois que je suis passé à Mimi Tcheke, merci. Nanou Monsese. Pour moi, Nanou Monsese. Eh bien, n'a pas ces mots. N'a pas qu'à l'image, n'a pas qu'à Mao, moi, Nanaye. Pour moi, on est à Salanga, Namiki, notamment Nanou Monsese, Basilengi, Mimi Tcheke, fais à RDC. Fais à RDC. Eh bien, tout le monde on a notamment na bango parce que maman Claudine Kinwa ebi ya Kinwa oui tu l'as bazarité merci ya pe ka bossa na amona ngoma bete ya tu l'as bazaraki tozo kendeti et pas venir na biso hein ya Joël photo bete nani na bango moi bar na bango basalaki wana to kendwana na Olivier na PC Mbote Olivier na biso voilà on voit qui à côté pas frère na biso héritier voilà. Donc il y a le voilà, c'est ça. Moi, derrière, on a déjà. On a encore comme si la répétition. Pour moi, on a mon écoute dans les langues fortes. De moi, je condaté, je condisaté parce que tout le monde a dit qui toko, avec ma cambunaye, avec ma 20h, avec mon écoute à 22h, mais ça marche. Mais il faut aller à la salade, il faut payer maintenant foufou. Salade, bon, on a foufou pas. Foufou, parce que nous avons fait des nonants. Quand la biche va faire des combis. Il y a un peu de monnaie, bon, type le bail. Il y a pas de taille. Il y a un gars, il y a un salade. Il y a un saï, il plat. Il y a saï. Il y a comment vendre monnaie. Fiston saï. Comment vendre monnaie. Ah ouais? C'est quoi, calculer la manière à ok. Donc voilà. Donc, nous doit garder la taille. Qui toko sans polémique au moins le phénomène est sauvé moi t'es là il faut garder t'es là garder na ngala ebi na eu régime nanga nga ki ma mo kolia na bika ti poti so de pesa nzala e benda libum na mso ke na pharmacie yamaki yamanga so zika ba médicament yamaki yamanga te nga to tsonga kaki kuna na parler na lupangu au moins pena ba sinde sali e bota kana mais nanga mama kaji pesa za na pesa mbote bukila anga penda bubu achona ba bizudi achona ba motozo ba makasana atokisi oye nango tena nango te me yaka nango tena boya ka poni ba risque ya bilo mususu yebi yo dia so eza nango bien na ebi experience na ngani ngana ya omene na ikutwa na gino sans valise parce que pardon limisanga parce que samedi nalalaki na matanga Diego Kao na terrain Kambi to koloba pe mamba Diego merci nalala na matanga Diego Kao na zongi palais na mbongo mo presa pesa ranga to sali ba provision ponga to bika ba provision de ataka ba star ba provision na palais na même on a parlé tina ti ba provision et na lala ngabité faut zonga pona enterrement na lati na zongi enterrement na keti na hôpital Mabanga ba de interview zali to yera somi pena fleur ti ya mouvement au pesa tinda ki bosim sango ma po eroya na pesa ngo linda kakod linda mondele po achango na cercle boso cercle na pour genre de fleurs quoi Bamo na simba on peut ngam na simba ko liboso tala image ko mona ngo atela banke wa makamno so donc respecter le mort betango penda kitoko bu esili ba baby mi papa tenons antenne kamina yo yebika ka ben de consolation tukutana batu mususu po ezateka o mao ko apporter zonga o koma fier na boyi makambo na bi na enfant na bango kaka wana telema enali ana bango ma hotel mezate po yebika makambo to kimata ayolo vraiment ayolo père bilobiche ayolo dala cité mboka ba Didier Lacoste mboka Didier Lacoste ya ba shula eteketeke je nga merci maître Gims Janana donc voilà fandi weba 22h 23h na code 0h n'habite on nous sous par l'intérieur bien insécurité masala qui a tenu la voiture ou matonge comme matonge na banaki na kuti bon moi répéter na bido na tano mo muke par rapport à créativité banini on kuna dans le mouvement ba obeka tu as bien rep nini lundi et on to freiner na muke to ke rapidité yamao olobi ki insécurité na Congo moi kuluna maison mère eza orchestre ya
Neto yebaki yango. Merci. Ya kuluna. Voilà. Est-ce que yoko banga kuluna na kisasa? Faut banga. Faut banga yebioti. Ah, yoba yebioti. Bon, nani bon autorité mususu que je peux pas citer le nom. Zoka ki mususu bakalaka bato. Ya ba théâtre on ne sait pas muyombe gauche akufaka. Il faut ça payer des maps. Je peux pas citer le nom. Siko ayeba na raté. Kuluna ayeba raté, kuluna yebi ke oh ne na ko papa. Fa na ko papa. Oh, na ma ope bona ba leader pe. O la kisaka ba kuluna. Te kutu bongo kutu ko meka ko te tamso pa linga ko te jaloux tata no catch ya bien. Yesu ko le papa ma be habita la yuma o na ponza o kaka. Montre pas bien. Kuta ozwande ya ngola beso yo longo la. Ko ba mina na moto ba zingi ope no ba kangi ba maboko. O mo bi yo mo ko mi longo lo ona na re fuye o kangi obi kanga na mutu na bino me bazo kosa bazo catch bazo batalo so a de karabi ba longo lo pantalon ngo senga be bu akolongu batiko lokola bango. Lobi pe ba filmo batiko susu na réseaux sociaux. O mutakale monani. Ok, kuluna mtazwa kiyo. Bon, so mutu amoni kaka na kotite. Yama wazanani. Yama les grands chorégraphes, les grands chorégraphes aussi le naturel ngamoko. Bon, je plaire pas mais namono toujours bien. Otikali yo mo na groupe ni na orchestre ni. Te na Congo. Na Congo, ngamoko. Otikali yo moko. Na ngamoko, na kenda poto na ya. Misuso weka poto un chorégraphe Hakim. À Papoli, à mon tour Eiffel, on a filmé à Dupont. Na Champs-Élysées. Na Champs-Élysées. Abi Château Rouge, on peut dire Yango. Château Rouge, on peut dire Yango. Donner coup de sifflet Yango. À mon restaurant Boutalombi. Lombi Yaya. Abi Boutalombi, on va voir papa pauvre Pépé Calé. Lombi Yaya. Naba Yaya joue dans mon baf. Abi ben je reste. À mon Diego Musique. Amoni Diego Musique. Diego Musique. Amoni Diego Musique. Maene abi yeonde abena. Na ozonga tabe ba produire kinwa abi abena na ozonga te. Amoni pena ke no de Saint-Ouen. Amoni pena ke Alpha Ngungu. Ambara de Saint-Ouen. Ambara de Saint-Ouen na version na emba ye. Igwa emba ye. Pour moi la Sénégal papa pour na. Oh, na comme sur le château d'eau. Alpha Ngungu château d'eau. Ndeyeyo. Mokodaza ndeyeyo. Et na kota na salon na salon comme tout na ba prime au katanete. Aboni que l'autre VIP. Autariga ba mo abika bango pinja. On a une vérité. Ok, merci beaucoup Mao, merci beaucoup na Image Prod. Bon s'abonner vraiment massivement na Image. Yango na tongo nango siko na ngoma Diego. Na tongo nango na kei répétition quand na zayi na forme bon. Na mo plaisir benga bi Mao bi to voyager lelo. Ozozo nga palais ou bien to sala ndenge ni. Ok, to tula na makamba Diego. Tozana ba na Paris PA tozana day. Il y a un artiste moko akufaki Junior. Si. Est-ce que yeba ki Junior? Na yeba Junior bien ngala yeba na musoso c'est mon frère. OK. Ngala yeba Junior na na animateur ya président Oazé quoi. Moi na Mososo. Mososo et puis Eclipse Mososo on a ba histoire vraie. Pour moi na fouter le pe na Mososo. On a la limité Mososo. Et puis na yeba ke na musicien na biso nani musicien la deuxième fois. Il y a orchestre. Il y a besoin de son mère. Olivier. À comment la nini. Serge Mabiala. Te autari nani na bagolwa. Autari na bagolwa. Nani. De Gaulle. Mathilde De Gaulle te musuzo neni. Nani. À comment Canada soki ya nini. Moi comme mon on bête moi comme PDG. Nicodème. Voilà. Amon on m'a bêté yo bigaka. Caméra de Jésus. Si. Voilà. Même Nicodème a yebi. Si Nicodème a dit Drumer. Oh, Nicodème a dit Drumer. A rappelé Drumer. Mais ça bon c'est la musique qui ça m'a bêté. C'est la musique ya on écoute Bimomba le pas à Drumer. Merci. Ça va banzembo bien moi na wapi. Bimomba le Drumer. Voilà. Donc c'est ça. Donc Nicodème toujours donc Nicodème a dit Drumer. A rappelé Drumer. A comme chanteur. Comme chanteur. Bon danseur. Ba oyemba pe na église. Na ba musoso wana mi ba ko na ba. Na yeba po na tambuli trop. Na tambuli la musique. On a une histoire vraie. Na tambuli la musique, ya on biso sel batesse na maison mais to sel on a stage. Pauvre moni ba bike oyo
Igwe nazui ozui bato mais komeka bango na muté teka ebi abi komeka bango na muté o faut ko tapina na stage ba o meka biso maintenant bazui yoté et ça quoi le loté tatu misisa ye 2 jours pas moi donc o ba déjà junior na ba Nicodème na ba bango déjà na ba Eclipse Mososo na ba bango déjà c'est mon frère Eclipse sur la début biso quand même atiki biso dans ndenge nini donc voilà personnel na bi ke ve moto neza lelo si donc voilà na bi to zalana image pour dans zalana rezoba émission to zalawana na pe na zalawana OK na zalawana ah ouais to leki na biso rapidement voilà bino moko ils ont Saint-Denis ils ont la Genéville na tapis rouge c'est na CP photo OK lelo yo pe to mona bino pe bozaki na day artiste animateur ou asala ki pe ba œuvre na kati ya maison mère na kombo ya Diego Musique akufaki mais tanga zai ko bela quand même zai ko belela kombo ya de la forêt bosunga ngai botina ngata na Afrique sina ki nekozwa traitement bobetaki e kara mais era kufi bino nyonso botonda nyo est-ce que bobanga kina nte ko kende kuna na yolo merci beaucoup na question tuninga mais toi vous sentez que le 4 juillet na forêt 2026 en Belgique forêt nationale avec Igwe voilà avec Igwe les rois de la forêt kombo landaka les phénomènes de rançon Mokonda Zamba c'est le forêt na obeta pe na forêt 2026 donc jour J moi 7 déjà ça ira donc merci beaucoup question autour na en tout cas na sepel makasi merci asa kufaka na beta ngo dada parce que tozonga sous-te to kwela tondo te pendant biso to système na mbembe nae ouais c'est famille ebelelaki ba gitina ba répétition oui botika biso parce que tu comprenais Dieu va confier na église na église yema on senti bien te ya motiba maki na église ya bongo pour que bina makulamansi ya kitoko mais c'est 100% Dieu me voit donc c'est la tombe de mon fils Diego occupé à 100%. Non, 100%. À 100%. Parce que Igo Sente Soka Sadako Yamba Igo Sente Oyamba Yama Papi Kako chef d'orchestre. Merci. Oyamba voilà. Ya Papi Ngombe. Bombe. Papi Ngombe. Merci. Ouais camarade. Très bien. Kitambo toujours ne te paiera jamais. Merci. Tu as que Saint-Joseph. OK. Avec là, à ma camouflage surtout normal. Il go à Pessi, ni présentindaki, normal. À ce premier soin, deuxième, troisième soin, maman c'est ici, ma Pessi, Bakis. Abimi pe hôpital kitoko. Na moni omona ikazonga kiko Kobuaka. Azoya pe azobuaka. Siko tango ya zonga li kobuaka wana. Il fallait pas na temps wana. Et ça soif siko. On a quand la poste qualité. Mais on que déjà salaire na yé. Bazo pesa ça salaire. Yo fana nzimali kamwa na zo ebisa. Zela. Yo sala yemo. Yemo yo sala reche. Ba ba le bakaka. Ba ko saka makana ba fingaka. Ba ole mamusala o. Ya pe mukule ko mbongo. Ko saka fingaka. Ole mamusala. Ole mamusala o. Voilà. Si papa yo yebiga kama kama na biso parce que comme derrière ba tâche ba poumon déjà. OK. Na ndenge te ka da misote. OK. Da miso moi mobulu. Ye mokoti. Parce que surtout ça la mélanie. Faut pas da misote. Mais yo beta mélanie sans da miso. Moi maki kaka. Te écoute été parce que la langue autre benga la langue autre en français benga ngo les goûts. Et après la mon sentiment la mon surtout sur la maladie sur le côté bon qui peut belé bon et comme quand attends c'est quand on est à monter on attendi bon pesa deuxième réussite papa tozini sumbo quand on a une histoire même Igo yo yebi de discipline Igo Sente sur les kiawa a robeta et s'il pèse à baiser rambo abia wana mutu na biso to ça nini asa animateur na biso ça s'appelle ba perdre dans mouvement et pour me créer le bâtiment il faut toujours bien ngamo to ko visiter ta mon camunion son et s'il abimi babi kete yo to mo le roi to pesa yo penza salaire ndezo no sel lango babum pembe na centre kiziami na ngambu na ngambu wana
yo yebi ba masana ba kwado ba sala kawana ka kangama na makadam na goudron wana commune na yolo okay ekiza examiner na ngam si parce que gi centre aussi vouloir quand même na répéter so le ni na examiner o elandi hôtel 10 midi parce qu'en face hôtel 10 midi ba to poto ba yebi ba le kakana on a ba histoire vraie parce que c'est 100% ba tout on a ba yebi ke ya mazo ba solo kutu ba o sepe ba mso na poto et pardon kinikala ba on ba référence na on pesa na merci ne pas avec école maman Nzita yango ande commander tu n'as pas chez maître tout yango ande école maman Nzita faut qu'on merci beaucoup on progresse revenons à notre mouton si pamba ou habiter il faut sikoyo temo sur la kana mao au sur la kana café room on a une émission avatika na Londres avatika na Londres babi on peut ça pour on ko dans mi papier mon bout fait muto aki ya camarade nanga bango na kauka babi on peut ça mon pas café room salaire no tellement maladie ko ya café room dans no tikile mbongo ya salaire ti jour ya kana répétition ne te yo non makabo ko kite o même ça ngam faut zo matena zongi azongi bakabele pe susu mobi ba balesi to ngala bi mwasi na bien na mumbele bakabele ko ta Saint-Armand ban et si linango to moni ye moko 2 jours 3 jours 4 jours avec be tout na et pe héritier kabele $600 na bani ba image sali so kitanga na zo songo mona ngo goga et si ti mona zonga ti wana aller yo biga deuxième réussite troisième score yé penza na lobi ya yamao mais pourquoi on est beau pesa ke salaire pourquoi vous canceller ki mbongo na te botindi ata na jobu ata na end akini ko traitement na lobi au monde to beta na bakuna anga mona suba lotoko te ba genete pe to le ba lotoko na chateau ko je be ba lotoko te wana za malade te pe suba malade e bata mika na santé na munene beta munda vrai coup bien au moins nga osaba ma boîte bois mais pourquoi vous me maquillez ma suba malade pourquoi vous me maquillez ya mona ebiso siko on peut tenir tout conseil OK on peut tenir tout conseil au moins to beta ka na ba orchestre ya ba groupe ya ba leader na biso to sape na ba famille na biso to ba ke muto to zozo na makambo yo to zoya to zo kokotisa na ba kamaro to fana na bango to ba pe ko économiser vraiment je te dis la vérité vous avez raison pourquoi di comme ça ko kuya ba bi ke ba pesa ma $2,000 na yeba ke famille ngo oti la kaka PDG ndenge nini oti la kaka igora de fo ndenge nini ou bien oti la kaka héritier ndenge nini ou bien oti la kaka fali ndenge nini Hollanda wana siko famille moko mabe so comment on passe na Zolanda donc ngolo baba en gros et non en détail et to beta musique to zo ba poto c'est pas to zo ba poto bien sûr siko to zo bombani bozo me mara bilambati merci si on a bilamba to mema yeba bilamba mususu yo mutala chango na batiki to eza pe achat bien sûr na mutuka yo monika ya maota mutuka wana azana ngota mutuka collègue moko et que ne peut avant au beta ko problème parce que un musicien un chorégraphe un artiste un commerçant donc yeba déjà ko bomba bangamba ba banque comme belé le lopé na kin batterie était comme belé partout ciment partout au retour banzela ba ciment pe essayer quitter ils ont qui peut sous tête même na Kasangulu somba na somba nga bana 2003 wana yo je te dis la vérité bana 2003 na somba ko le boire aje auto ngaba a regard on a l'angile brasserie ba regard donc kuna ko to zo ko sukula kwa njili brasserie ba c'est comment ba ferme ba nini kuna ya mama na angoga babilanga na minute so otika lupangu na yo 10 ans lela zaka na mikanda bien pour yo muna ngo ke ça so 26 bakasa 10 kuna tika 10 pe mto so mo kuna avantage les zéro makana lupangu na en plus nzela kitoko lelo bana pote belé na ba kasi ba pouvoir na ba député ba ko sabinoté na ba commentateur no lo baloba awa le ba so ba poste na ba kin ba mona so ba akuna na ba forage et puis ba sala mama na haute tension donc ngolo ba bongo pona liwa kao to yeba ko bomba lelo ma wa poto lo bien so na komo kiemba ba mo comme aventure na mabe ngam na ndo kiti OK pour Diego pa yaka poto na elebe ngolo bateke suyo ye poto nde ongindi
un père comment mais c'est comment bien sûr misusu mabota na poto ozo mikana na poto mais comme misusu be baroboto lope mukanda bien sûr babwaki yo ozongi pe misusu afani na mbanda kana ndeto moni blaze élément pe ndenge azo bon là je sais pas je sais pas mais que mutu nanga mais on a seke na je sais pas parce que la blaze élément ba jaloux ba leka qui fort balinga idio na bango na sankara de kuntate ti akotaki break na ye wana ti abimi babo esengaki nini keno nde na ofanda boye te retour en expéditeur fo nazonga bazongisaki eto emona volonté bon je sais pas on a biso que je sais pas fo nazonga yana bi je sais pas ngana obeta o histoire vrai ndenge ya ebisenga fo azonga azongaki mpe na répétition on a pris comme ndenge ezalaka to azonga maison mère on a sorti de la maison mère azalaki na préparation surtout azalaki Bézement, il y a un salis sadaka, na mone kuta na mone santé mabe, na kuna mone ma santé kitoko. Comment tu es handicapé, bani. Kuna bena makolo penda kitoko, donc aso bena di kaze telemi wana penda. Na so di kaze. Yé moko blessé, le monde a so histoire vraie. On a so histoire vraie en l'émission, quand il est parti au tinile, aso mi di kaze. Panga na ba danseuse bena fandi ba benga, ya ma o melanine, ngana bile no melaji. Abana ma otika ba blague wana. Bien ya ngwa ba fanda na presse. Quand on a zobeta, si on a zoom na première boki, il y a beti. Na moni pena nous recommence souka. Na barre ba deuxième, troisième. Na c'est là comme on a mat. Comme on a mao, trois lettres. MAO. Na zubé trois bien. Et si bon après publier les zones singa amen. Amen. Est-ce que vous avez menacé na der Diego? C'est ça il de menacer en tout cas na CPI là on a na bana ne surtout ba fogi toro en tout cas maintenant Malaïsa, merci Malaïsa, donc on a CPL Makasi, donc sécurité à gogo. Et puis, plus on peut trouver la sécurité, et puis la CPL sous la sécurité à mettre Ninja Sikatenda, une organisation on a des prises à Kochake de la forêt, donc senti pendant qu'on a boutou, on a mis que c'est bête, tout le monde y a tapé une caisse. Goga na ye ritiaye tout ça na featuring au certain moment on a podium yo mal que tu serais na niati benelo lo ko mena na bi apena na ole la kana buketu to beti 4 heures to pansani to zongi to ye enterrement to niati mutu ndo akei pour un des ambassadeurs de la paix Igorela de Four et ça sans pitié yo so mu tsaka tente mukamati okende ndeni yo bemba to tsaka mugu tata mwasi na bino wana za artiste donc bravo na maison mère tokundi bien famille CPL au moins te mala isa leki mère ba ka wasala kana bisiri boka mbongo chwa ambiache bien sûr na so na bana esi bana ke aso na pesa système président de la République a venu comment va tout l'empaka ba mon empelé pesa benda sans caméra tu vois. Ok, merci Mao. Merci beaucoup Nabande. Qu'on a besoin d'image prod. Vous s'abonner, vous partager massivement. Tout le monde. Vous avez Mao, un grand fille à maison mère. Tout kota siko na marambo ya Mao. Mao, maison mère, ça fait combien de temps la maison mère? Bah ça va calculer. Le bana 2002 jusqu'aujourd'hui, bah peut-être à moins 2026 et puis en 2002. 24 ans. Merci beaucoup. 24 ans à la maison mère. Yeah. Président Obalo Bakaza Maboko Makasi Igwe, Afongwa Makate, Batu Bazo ya Bazo Blongwa Bazo Kende, comment yoko beta 24 ans à la maison mère? Parce que, oui. Respect nanga ya musala. Président Igwe, le roi de la forêt. Alors maintenant qui papa, ou apesi biso formation. Ok. Avec que moi na o Mao. Mobala bata maman si de jima. Merci. Papa na exaucé na dadi. Avec moi na o Mao, il me respecte. Azola nanzela. Ngape na sanini, nazo respecter pa sanini, au respecter nga. Ako peso $500. Yo ke ngale msuna ebe Mao yo ebia. Bon, ato futa bango be na pesa bango likambo yo lo ba tuana badi. Ya ko fa pesa nga pe 500. Nga pesa nga 200. Nataka merci boss de boss. Natambula na manzela. Kakipa kako. Oh, na occupé. Na zui kuto, faut me 1-0. Na zui nanga. Na maele nanga. Ça nga kuto bien. Na zoli za improviser za luana. Oh, na ndamo mona no bakisambongo nini. Bana na to foot la sanon to na mapangu te. Na talibe ba esili. Il faut libérer dans na kwa pangu. Na mbongo ndako ya courant ya mai, au lieu de provision de na palais.
Ozusu mbongo mususu futi bana Minerval au Fandi. Moi courage. Tam mususu ndenge rentré zonga déjà. Oso pesa déjà mbongo déjà. Il y a 6 mois déjà et mbimba déjà. Oso pesa qui déjà. Au Fandi non nie ko ngablo moi mkete na école baba to pesa boy. Ah, pesa bango. Na ko pesa boy pas. Moi bambonga bava. Bava babiloko wana. Tam so le mbongo oti moi répétition na mo matolo. Na mo tu babengisa ki na ba chetemba na ba nini pas Eric Ngwasuma ba mobu oti na mo poche ewe na ngo boy. Opesi moi madame mbongo na wende tam so il y a 1 mois pour bien provisoire dans la palais. Moi wende yango na 1 mois. Bon, madame, tu vois, je n'ai rien. Mais yo moi madame ok ndebo le mususu au kotisa mo place mon ko boyo bombi. Na libenga. Na libenga pendant au Fandi yo mo bike oyo soge yeboye na kokindi. Banki andako. Eza bien so yo zo na musala. Courage ko netra ko pumbora likolo zonga. Donc voilà. Ma webi ke ko fanda 24 ans na mutu eza jeté hein. Voilà. Ma bezali ba malamu pezali. Voilà. Est-ce que ozo garder ba bon souvenir toujours na maison mère? Mais tu le non garder ba bon souvenir parce que oya dana mutu jamais qui. Oye na zongi. Oye na zongi. Oye na zongi. Et puis atteindre nos premières délégations. Quelle confiance. N'est-ce que toi na Belgique. Ba chanter mutu ba tikali meyo yi. Te wana bango wana ba sans esprit. Te na sens ya ba optimateur o ba tikali ba royana bango na délégation. Mais yo yi na première délégation. Stratégie parce que ba o ba tikali wana ba yaka déjà na ba première délégation. Ils ont un cours au pouvoir te ba na deuxième première délégation. Ah et comme peut quand même il y a moyen na première délégation. Ils ont ba stratégie ya viet. Évidemment que non te boti na qui non première délégation. Ne siko to za na Belgique. Au monde en France dans sa émission tu as dit banda match à Léopard si ce qu'on on était tam sous lobby son na ke ya junior et ben d'accord ça va ninga lobby na tongo enterrement na ozalate il faut que na ça na zonga pour qu'on va oser là toujours le 4 juillet 2026 forêt nationale parce que voyez belé faut émission tout ça toujours sous ba TikTok ba makambo belé pour maintenant basa la penda ba lia biloko na ba déjà na TikTok. Mais bino boya qui concerne la Belgique, pourquoi vous venez na Belgique te boye ka mbambo na ko koma na ko yamba mo directement à Paris te kuna to différence ni bo mo na Paris na katia na te kuna to so to betangi déjà promotion to betangi promotion devant la salle to keiti na ba kurbat vite fait kuna keza bon parce promotion ya bongo nel siko tam so na bina ozonga na ozonga Bruxelles mais tam so na bezo accrocher tam so mona collègue mona ki o yambaki ya animateur oh pas Fabregas la fraise bon de la fraise am so onyata nini pour landa ke tema onyata ya Villanova onyata Allemagne tazo to ko kepe nai nzela moko to ke na so nzela moko parce que ya so Suisse mais tazo to ko kepe na place na gare to kabani a fraise na ngai bon animateur fraise kende bien yo penda yo na ba Jamaïque penza en tout cas ba voisin yo na ba ko sabo ba voisin en tout cas toujours clan wenge na yambe na mbepo elenga parce banana kisasa yo moko yebi ba mobo ba ya kozi benga na kozi elle quand ba sauter milité pour évidemment que papier sali pour ba sauter bon là je sais pas na bi ya sauter milité et lobi quand ba sauter mir ba ba sauter mir kasi na ngatali ngatemena na ebi ya sauter milité ya fansa makamne normal donc to sauter to on appelle le Allemagne na pesi elona on go tsukenga bilo mo menga lobi wa mitema makasi mutauti na 14e niveau à sauter tina c'est pour na okimaka na mikili bon heureusement okosala ngo pe yo bon soki nde nayaki mutu mosusu ntanso nabetaka na maison mare te nakosala na baorchestre mosusu o nabi ke ebetaka baconcert mo tika leka parce que omona fond du pied na biso toyaka na bachiffon olanda donc atonongo na deuxième niveau soki okiti nasonga misala omona mpendake non par makolo ekota eza te mais soki okiti boye otelemi soki okiti boye makolo mabata omona mpenda mpasi yongo mpenda ekoti yeba mpendake kawiri okufi yamoni basoda bayaka soki bakangi bis nga kita au fond du pied pedale mbala moko po tokanga bachiffon yamo todendaka toujours donc voilà Mao 24 ans à la maison mère. Voilà.
Mais tu as toujours promotion. Président Golf qui joue la yebi, dégâts matériels. Tu as promotion. Maman Claudine Kinoa yebi. Maman présidente. Christian Kinoa. Voilà, yebi. Même PDG, frère basket. Yebi, il y a tout comment. PDG. Bertin Monsolo. Bertin Monsolo, tu as yebi déjà. Banana Kindenga Yakiwana. Yebi. Personne n'a nyungunanga. Il y a Bertin Monsolo. Ah, n'a pas vérité. Ah bon? Il y a Bertin Monsolo. Alors nyungunanga n'a sala. Il y a n'a Freddy Ngoma. Abana nyungunanga. Freddy Ngoma. Fodi mon sese. Mais Freddy Ngoma ko na mbaga de Saint-Ouen ala banyungunanga. On a cette histoire avec na batna sulanga bango bangwana. Ya ko lo bagudu te nani Roger Wabamira. Azana nyungunanga. La danse Montana. Leader. Leader. Nyungunanga la danse Montana. Natala gera ndule ya président comme mandat chance on appelle CMB. Na bon na ba vocal na mais toi tu as polémique 24 ans na maison mère Mao. Au sali 24 ans na maison mère. Chef ya chorégraphie. Génération nini yo kutaki na kati ya maison mère. En plus, tango ya ki maison mère. Premier jour ya ki maison mère, ba président na yaka no na maison mère. Akotsa ka maison mère après. Kai mutu ya ka na maison mère, akotsa nga maison mère. Émission eza kitoko. Na ona ba nga mutu akotsa nga maison mère. Mutu akotsa nga maison wa pesa nga penda poa na kota maison parce que oli besoin pesa nga poa, ezalaka limbisa nga ezalaki master nga watunda. Eto sala stage pour wengeya double zénith. Pam papa to pesi ba pa o ba danseuse ba kobina ba danseuse ba bini et après wenge recueil na moni ke masa komo kotanga nsoki na longwe na ngai na maison mère watu tu pa ba drisha tipo na ote pa Willy Bimi na beti na shock Willy Bimi mwana Bimi Willy Bimi ko Willy Bimi parce que leki ya Bimi mbali leki Bimi mbali Willy Bimi tipo kwa moko moko parce que na travailler acheter na travailler na mazaki na wira pic mais wana déjà asatika makambwana bona bata histoire vrai asatika makambwana bato bete mbata moko na masina nini quelqu'un a mon avis sur vérité mettre mon mutakala qui est maintenant calé à une deux scofing revient son au moins des bisopé bananchamo to se pelaté sonné zaliwana wana to somba mapa taranchamo kota ba kana uti ba poto lui benda ke benda ni zalia manuka photo bunda pouvez pas le baza jidokati Jona siko tala siko 23h masina John so atikiba ya ne mpandi ba mena senga Jona bi benga ba ya wana lo ba ngana o mena so benga ba ya ba iketi ba yo ko ba bi wana nyamwana o chama kelele go ba ole ngo ba maki abi yo bena mnicho tuzosani tuzobunda ya mama zwe non lamba benzi wana beni adela tipo ko adela tipo ko ngana webisa ayebi so ngana obeta bien sûr ngana nchangu oko selete ngana za nchangu so na dai kuna na mbinza wana otrema babengere lamba ba ene matina kwa ya mir jona bi o mena mnicho no finga igoro de la forêt na ko za tête na o na beti yango na mir oui mais na kosala yango te cinquantenaire chazama ba ko ya te ekweli anga ke babite zoma pana to zongo te zoma pana ole akende borne na okende na Paul Nord anga zonga na Paul C vertige na na moral baby moral baby anga zonga sa bacha bi wana okende boto ebi okende boy baboto li pe téléphone baboto le téléphone ti bon chongo sa na téléphone mabeta maki beza meka demba tato ba pona nini keto na scène maman caresse donc yango moni biso siko watunda zunga e comme siko ndeti mama siko na como fana na mumbele ponga na watu ntebele na mumbele amo fana na mumbele na poto bana mumbele pesi mnombote na poto pemna boulangerie puma na kinekisiko na wenjaluza na kisina ngaba na nini wenjaluza na kutana siko na masa na mwana abi yamao yo tu as besoin d'obtenir autant quand tu es parlé on a mis de photos travailler fort et tu as les 3 mois après va se la nini baya bazungu wana maison mère wayo kutu so tiki yango déjà na tiki yango déjà na moni ke maso za faux esprit musala na ye parce que ba chorégraphe ba wela raté na ba orchestre ba chorégraphe ba balongwa pa pamba te po ba na makambu ba msuba ko ya me yo mtu pe sa bango ata stratégie échange
esili nango pere nanga mbala moko na bimbosa mukoni lobi lobi pe akepela zamba na kumna kula be 7 mètres ngane loko a 8e mi balé bakimi tigali 7 mètres ya bitumba te mais il faut expliquer bien 7 mètres ya bitumba te ya chorégraphe parce que pesi kombo ngai nzombo muso pesi kombo ngai nde ngolo ngande le grand baleine muso mabinga ma baleine bali ninga tala bia kona qualité nanga déjà na kei na uka sko mutu ni pena ko fansa penda makambo na bia o former nga penza ngana ndo mako la ki ça pour soit faisala ki na obini ça me désordre mais non ça mo ba pas bien ba pas o pena nga pe wenge parce que igwe aza penda d'origine nanga ouais mon ne toluba ke na lingi président nga fona travailler ka na donc nte mana bi nga ma wenga ngo penda yango bon c'est bon salut ba petit mswabi yo voyou yo koyate wa manzaka prière peut se compter après to sira na biso mi balé na watunda fara amoko aboki ngana maître physique je te dis la vérité entre-temps yo yela ki wana na yela ki wana te yemo so ba pompage mais ba danseuse ba ebidaki ba pas auto travailler qui déjà des présents tango et ça maître mao voilà ce que on a 50 danseuses avant que tu n'as pas de ça 50 combien de danseuses de 50 danseuses bah on pour la tester bah nini basi ko 50 danseuses bah on comme ça donc comme on se 10 5 groupes et mon azul bah on a kabulu on a bout de neige ana tebo yo biga titile mo le danse de mabalambela eko ya osonga bona o kango sko elengi ngabe na osa nina respect ba pedi ba respecter misupe ba obudepe to mona ni to mona so manza ma ko pe ba to eki bonga apove yanki ba kan ba otala o ebi musala ba otala el axel nanga so na si 2 personnes ba comprendre ngo e bengi kina ba bibino mi bale bokotsa bango Yesus kuna bo comprendre loko wana bino bwana kore mususu kore mi kore se e banda inde ni pesa nga ide mettre banda ki bobe asikitoko te pesa no bungi boy de bona sabango de do bout de neige okuna la so to bandi so no kokite libanda na zo oba kokaki mais na bika wana bo koka les tabina bo koka ngo bango basi ba komanda yana lo mususu to vitesse après na mama ki jalo pende kotiko rando mutamalaji ayo okufela biso ba mo bengo mutamalaji mutasida ovite o PD penza makasi alors je te dis la vérité histoire vrai na comprendre ce que penda ke penza makampenda ya makiyama siko mutu siko oyebisanga na sima lupango na biso lupango 34 bis et pas na biso na njili na sima 33 bis papa mo ayegana que son âme repose en paix papa wajos wangata bana pe baolanda nga ndeko na epe nan koko ne pe auto kufa todia wangata eti wana todia wangata voilà ba pe bandeko ya Jamatundu ba ebisinga mais la cause ya na simat na Jamatundu na Olivier Mukulu Olivier père na ebisinga Olivier Mukulu kufa wana ya vena biso wana yo wana silibongo juste na fin nanga bo na ta 19 Sandra Wangata azape en France na Olga Wangata yamao nani papa zobenga yo ya Jamatundu nde la kesi ko na kuta na Jamatundu na Olivier Mukulu petit yo na maison mère na bina maison mère na mona ça ne va pas to sango wera ko banga na oti le bébé pesa bon ça va mais on a un concert toi un concert ouais bah ouais bah na poto to na tena kisasa bon un concert ouais na Kilimanjaro bon ça va biso pe samedi un concert et tu n'as pas ouais tu ouais samedi on peut coïncider mbala moko Vincent est-ce qu'on a pour ça pe yangai ya maître ma pour ce que nous avons bateni pour ba danser to ce qu'on a titulaire nanga to comme na parler boy kuna Présazate pas lui au Nema na première na studio to comme ba disait titulaire on monter ma passe à lundi presse le temps yo la après 2 heures de temps présaé yo tikali na tikali pas so la nzimbuti et c'est la presse à kiti sigara vite abeti papa enga koti site
donc si vous avez la presse bino bo fandi libanda to fandi libanda kasi ça bon ko le pango ça te bongo na ko amaka te no ko amaka c'est la vérité parce que ça bongo bongo ana poto est mutu ayebi ko mbana moko amemona ndaku na ndo okotaka na ndo mbala moko ça dépend ya batu ça dépend batu mais 100% awa et ça na 89% mu ba kumima ote ndamo ande ba kumima yo bien sûr to yebi te poto le lote bien sûr et si li nango presa koti ndenge ni petit bien bon ce qu'on est aluana bateni moko ezali bani presa bimisi moi musala papa na koti abendi ba valise atali ba valise papa al presa pesina $200 amnanga zo $200 pour la première fois petit courage na mon yo travailler bien merci boss de boss test on a ba Olivier si ba bongisela ki déjà ma solo ba si ba bongisela ki nga déjà ma solo on peut baza pe wana OK o petit na biso petit yo to fana na ya jama tundu na mo ya jama tundu na boss na kete na vina toujours azo yo kanga na émission yo so za ni ono ko katele o tindeli na kota wenge po na vie wana pamo eto ko wana joli park na de la pété wana presa na joli park na ma campagne na joli park esili to comme pe wana kamute katani avenue na papa Wemba avenue ba to ka papa Wemba na place commerciale wana avenue bakanga ngo na place na rond point na place commerciale biso ko automatique ko joli park voilà to ke bana OK parler na zeli masama za zoyati na zoyesi ko na ba bloc tina mumbeli ko 20 photos que les conservo 18 ne master ya titulaire ni nango boy bani mo bine te mo lo te ko la bate everything lo mo ko la bate ezali non presque kuna le bine te le bine lo mo te bani première fois pendant ndoko ta concert na côté concert deuxième fois to esco répétition comme esco pick and so presque moi pendant que non ma be côté wana ba faire baza Bill Clinton baza Babindombe baza JDT Lacoste Bill Clinton Flamme Kapaya CEO Yama Sebonda Zaluana le doyen à Limbonda Mimi Shibas Azawana donc yo momoni penda ba chef non santé ba Azawana donc yo momoni penda ke pinza donc I beg you Kabose Nokolias omona équipe nda complet Richard Zawana sikoyo Richard hotel ba ebi da misiki batake muto yo oto umela na ye penza ye titile na za sika donc on la saka ye na pot parce que na oto mona on peut na image prod et la expo ba bi yende to umela na ye to umela na ye po ngana osenga ba petit mbongo te ya no senga ba petit mbongo ba nini mangapeze langa muta maladi wana tara muta sida wana kuna PD akufa akufa kaka bongo na so tuna peda ngweza nini mageto tangi minga no so no comprendre na mona kake etoke ba di sang pa bisinga makamni ele ka kuna tara beta ba habité vous avez l'étoile parce que le pesanga makasi ena yo ka vocal au Vincent a oye manze mo kili monde surprise mama ngai na ebakite o balinga ko ça batina ntom de la non et puis na comment on ranze mbona tout à peine à se référer président sous na vocal ya président azali vie à l'mpela tango bango bakolo bakao mao akokende tango bango bakolo bakao ozo avancer ai baba solo ai nzambe na sanzi na bi penza na pesi la ba passe na tozongi deuxième jour voilà tozongi deuxième jour et tout ce deuxième jour maman ta ma presse penda esco bengi biso yena titulaire na titulaire na ngai bino mibale biso mibale bino mibale na somo na bino bo pesa ka ba pa moko so ye na mo ka koreka moko donc ka moko to kanga mina yo ou on sala lundi ti vendredi yepe on sala lundi ti vendredi akaboli biso nana koko banda titela bingam na ko banda avant banda bon to bité pour la semaine non la semaine on se sili semaine wana kuna nde o banda ba biloko oyo ça va mais bon ça va beau travail fais nous nzoki mbala moko ngaki diba bazu titulaire ba bengie kuna kota joli park parce ya no fanda kakola no futi na koto wana c'est bon wana ba linda zali kadogo zina
Kadogo ko mswali petit nanga papa Zina waza en Londres chala azali bête sauvage te bête sauvage satikali déjà ma pasteur mais na ba stage déjà ton nom bête sauvage si baloka ma tchétché wana et non ba bi ke oya mao ayebi respecter fond parce azali Jean Massamba na pesombo ma pasteur bon mana Karine 1 Karine 2 na pesi binombo bala moko bu pesa bengi sikoyo Watunda bien sûr répétition 4 solistes bafandi na mambo beta phrase moko 4 basiste ini bobo to so na sèche et même sèche ko drum ya Congo était drum comme te drum penza deka izaka pas ça le bobo ta bon pas PDG faire basket so so bobo beta sèche wana bobo beta générique moko solo la bien kuna be je vois comme makelelo to ba fina we ranso na rappeler on a so vérité wana to na ba nzondo apa mishi bass nzondo bass Michel Bass on a so comme fandisco wana Michel Bass pas azalaki comme Michel Bass azalaki kutu Michel nako kende na ye ama fitikali na ye maladi ni Michel Bass Nzondo Bass pas azalaki on a cette histoire frère Nzondo Bass pas comment ensemble là comment ensemble na faux témoignage na pesa na témoignage comment kosana bangaba bani na bi watu batunanga na ebisa ba sili bala mokobu babengi siko watunda eta babengi watunda boy enta sikoyo pesa bi neni kore wana bobina kana ba danseuse presse a des frotter yo to sala ngo abi presse ngamna sala chango penda donc presse titulaire no comme nango fort bani ya solo yo a professeur lorsque ba ko mi comme sous bazar apa ba kimana na poto ba fandela ba mon la ebani bakima na poto bana bakima na poto bakoni mikola msona yeba bantu ba braza ba danser si etono mo bakoni ça va mais Nicolas sikoyo mwana kazakakol Nicolas zala pas Nicolas zala pe sembote Nicolas fana Nicolas bi histoire no OK beta kabo so be histoire on a noko lias on a beto histoire après on a sona ba teka on so fan so na ba OK puis abi bon après ba danseuse pour to benga bango parce que le premier qui na so ba danser to so tu pesa on bilenga muinda OK autorekitaki ba mère titulaire ali na roti poto sko on va pe ba na rep tu on anda ko mo ko sko ba hotala po ya ngini ke watu na poko sa balinda Corée wana a on moko sa bango ta on malgo a polémique pour ba pese la mbate ba pese t-shirt ba pese ketch azo pesa ka ba pese ke ba on ba no ba voyage balinda ba na voyage faut pas voyage ka zonga ka ba pese ko ba zo yima ba pese ba yima ba ya pesa sko ke ya mao na biso na ye ka kam ton pesa biso ye mtu fasa contrôle na surprise pesa biso mettre mao si to mo ninga zo la kisa puisque dogo na raketi ka dogo fasher mo ko mo pena ka singa o mettre li azo na biso orchestre nini yango boye poto di poto to pesa de bambongo kutu mettre kutu nzoto mike ba on mettre nzoto mettre nzoto mike mettre mao kutu to pesa rien ba nini pe na minute o créer to créer mettre mao et que yebana et puis polémique bango na bango et puis ma polémique ko était pesa polémique malamoko Watunda a se déchaîner taka tukutu taka bandi ye pa koti on a Nicolas Bandi si yo kasko sebe na wengeti ta premier pas deuxième pas na kazi pinda boyeba pa na ko compliqué le monde pesa na prise en break na bi opina blow na ngamo ba contre ta mo contre sur ta pour y faire na ba contre ta o wengeza mingi ba contre ta tout bien moto sala asala tidia ngo déjà pas akangami pesa bo te place onde mais yo bi ayo ba ni ba no ça va ya bino bo ya na minute pe peki yo yebi comme da 19h quand on moment telemi bon atunda lobe okuta na répétition o pesa bango ba ro le bi okuta ni pe na rep pa lundi mardi mercredi vendredi jeudi na pour na ta atunda oluka na bi atunda oluka ni mais on a du benga nde pesa na posta na ona podium akina pesa singa o bene basuki na iwana omona ya la kele abi mao so na kakol kabi mao yo ba pananga ngabite na ebite
boya na Roger habite ngai na okondutika maître mao po Roger pe ndo kate na watunda Roger mwana mboka na makambo oyo na pesi mbote na pesi mbote na makambo Roger mwana mboka na pesi mbote Roger bi histoire na obeta voilà ba moko ce que lobi na opona kende makolo kilo pendati na na suna na zamba so vie spirituelle azala kana bio olukaki kola kisati oko kende bakoma benga na sikono makasi kende bozelanga puis oja zunga mbala moko akena koma mpe koma pa ya manata ba misetu ba fandi ngape na fandi ba danser siko ba moninga Linda Kadogo chala mwana zina maître na tebo nkana musika bu na fandi mukete nata bikura ngomba wana siko makadam presa zwana moto ba okita siko baba chakoti de la forêt ba 17h wana ba 18h moi atali pinda baba eza neni to beta no boy presa mi on jembo moko deuxième papa wana pale na te pa kakol la espace gaillard penza bunene comme na munene ko peut-être qu'on a pelouse pas ça va faut préparer générique faut préparer générique mo boya sponsor ya nini tindika lokito banini banini mon président maman ça mais nani maître ba danser sur auto bengi saki azab abatal babi mais président petit bongo lo baté ofandika mais moi bonsoir président petit bongo lo baté ngabi na tsiko na tsika bo eka bilongo ba don la swabi bongo ya lo banini ya ebi ke bengi saki programme bobo na bobo ebsanga te un petit au monde ça louana Koro ba danser ba obi nana ba ntete wana petit maman na spectacle Kore za nani ngana ebise press lokuta mabe na banga nzambe Kore zali yanga na watunda ngana wana yo lobi na yo ngana cha parti ndambu ye pa cha parti ndambu pesa bi lo ba vérité ngabite ye cha parti ndambu ya ta ndambu nata maman héritier lobi wata lobi te press mais bani ma solo mais biso ne to ebi eza ye Yamao faire pas le but ça y est wana ba faire bazali te na ba publicité quand ba solution la fana sèche bon petit ata ya chaki ndambu yo po chaki ndambu na comprendre déjà ce que comprendre que place watu na chaki wana bon kalaki donc c'est ngana chaki na ba place wana ba makasi wana au place zolinga on peut être bon ezala yo chaki ndambu yo chaki ndambu mais so ba bi obina nyonso tout obina mubimba obina ngo ngabi apes problem ya te na obinango beta nikola ba ndo beta na yako kota siko na bandi kore pa koto ya kala kinga na beti boy na leki contre temps donc nga souci na nga nikola beta boy alanda te na ba fente na mengai na ba ta nd 3 pa ta nikola ta mando lande na biso déjà et na ko ba bakangi ye na leki pa na beti crochet pa misi mamo ekasi peut-être abeti mabo beti ko mbona wa Congolais that's no place yana mukolo bord mais ce que on ezali ko benga na moninga te ko benga moninga te ce que place ça kabula biso aye parce que vérité source pour bien so ko comme so semaine wana ce que souci ce que apaiser biso ta la penda na ka moye qui est bien on place tuninga bon ça va ndenge na bilo no sto beti bo ya ko na mo ba dans pe bele na kati tu na bi na ko exploiter ngo petit à ce que so formation accélérée OK ko ba sur le route na ça les rois de la forêt au continue donc awa penza ozosu mto la te petit somna bon sa vie na yo kaka yo moko bongo danse msusu ozo na ngote ngabi president na dance na ba dance ta siko na soif ko bina dance vas-y alors va do beta kaka maman na kocha na koti na obeta ngopena mo na kiti na ngo mo na kiti mo na beti na bendi na chubi na kiti changa Kiswana changa mama peace it's so better who I want to come up ose bi na matili changa pela ka twa mo ka bu ni so mo la ka peace bon ça va na mo yo fandu na njili bon bon ya champagne bisenga
Ah oui, Njil. Bon, nous boki. Qui est Njil? Quel Njil n'a pas pétué à Moussouana, toujours transporté avec combien d'heures 22 heures. On a un coulon à paysana en pénalité. Exact. Et na comme ce que faites-moi que nous n'avons pas vu soana. Nanjil. N'a pas mis patron. Et tout notre frère n'a pas prise. Moussou, oh le kuta. Yo kuta na wera. Letinga babula. Yo comment ça na image prod. Yo kuta na prise. Yo nani? Na Jordan Mizo. Ingénieur. Mutamayele. Ok, Mao. Na ba animateur. Yango mo ne ba kabula ki biso. Tiomoni ekeye. Tiomoni ngana yo gagné. Otikala tilelo. Tilelo deuxième fois siko ba elinga molai pe so abraza. Ta. Obetier. Na betier to komela kobel, bebe ko travailler, on na travailler. Et ça toi, aki mona mama pousse. Abu changa. Na ozo ba ozo ti eboka ati to ti motu te kala linonda ye eboka do yeti ofanda community lelo ba ozo avec une quoi que son nom me repose en paix community yo tika na moko. OK Mao na ba animateur nyonso oyo au travail na bango animateur ni naza ko vibrer yo ke soki azobwaka yo pe nozo pesa pena makambu na kata podium. Na animateur o no vibrenga ne bango nyos ne baleka. Banda kuta ki Bill Clinton. Na so vérité bango nyos ko bombaté. Na bombaté. De yokelanga. Bango nyos tout sans polémique. On a zoloba. Et à Bill Clinton. C'est le roi David. Olobeso. Diego. Brigade. Jamaïque. Totel na Jamaïque. Roi Sabo. Tilelo. Na mona ka bango nyonso tout kitoko. Bango ba vivanga. Ngasi ko ba vivanga pour ani parce que biso caché. Comment ya ma ya beta bo. Na oba ngata animateur oba ndi nga to parce que na caché à mouvement. Ya c'est bon. Tempo, oba défenseur, tempo pour nous que yazo nga beta quoi flamme. Pour to bossa pe na merci moi na. Na merci moi na merci. Yazo nga na prince d'Angola. Roi David na tangaki donc bango ba beta bon donc bango nyonso donc bango nyonso et kenda penza bien. Donc travailler na bango. Na travailler bango bien bango ba ebike wana ya ma okuta ya ke msuba da set ba o répéter bango pe ba wana ya ma o zo de loko amso loko mo ya ma ba de loko ko bango ba ndo pesa ma yi ya mo meni ko selewe ba fana kana bo pese so ya talibo ya yaka afana bo te ne ba banda ki boya place bo beta lokolo boy wanso to so na presse na parler place bo beta lokolo boy tala ngo bien. On a présenté à l'Obano. Enfin, on a bon. Après, si l'animateur, on a coré belé zalouana. Ba danse pe belé zalouana. Boulou ki lango ba cri. Donc, tout le bapena mao, ouais, rançon a ça pena formateur. T'es à ça formateur. Ba ignoraka. Ba ignorer na bango kaka. Ok. Oui. Ba ignorer na bango kaka. Mais Vincent a les grands formateurs. Ok. Oye, au pesi biloko, ya baki selo a former yo. Parce que le formateur, on soit ignorant, on va ignorer, on va bolemba musala, on va ignorer na ko finga. Holanda. Déjà le gars ngam mona muke na longue pas na biso. Na déjà ko loba. Oui, na déjà ko loba déjà te, na déjà ko loba déjà non. Siko koma yango. Netinga awa e koma ga Jordan tala papier yango pesa ki akoma. Aibi yemo kwa msinga koma yango. Est-ce que na komi? Te comité. Pour na saini. Voilà. Toi qui est normal. Est-ce que va no koma ngo? Si ko pour former bien, il faut que ta école. Vraiment. Même ce que non ça na pas beau. Parce que na que va complément na table. Non. Ouais, on sonne un professeur. Yango ma former biso bongo. Oyeba ki na ome, obi okomate. Voilà. Obi otangate. Et comme le français parler, mais écrit yo éviter. Oui, peut autant en moté. Oui, lâche-moi. Oh, ouais, ta père de qui? Mais tant soit appelé au créa. Comment ta père? Dicté, ta père, tu vois comment t'as la père Anine. Et saut de lion, yo comment saut. Saut Anine, la cantine, bien saut. Donc c'est ça. Donc, les 4 juillet, oui. Nous sommes dans la forêt nationale. Bon, mon maître Mawa Zalawana, maître chorégraphe, donc, batunyo so bien par rapport ya génération nyonso oyo ya kokuta oyo o tracé bango banani ba sepeli ça génération ni ne sepeli ça to banda ba mama pasteur tango kuta ki alongwe atikeli ki ba kadogo atikeli ba linda atikeli ba zina atikeli bango tu tilelo génération ni oyo
pesa yo pena makambo bango ne sote pesa makambo parce que toi biso bango ne ba pesa so makambo parce que nango okende ba polémique wana te ngana père et puis les ana Benson dans les grands-pères formateur de formateur bango so ba pesa makambo makambo ba pesa obite ke so mwana mobo anobi sa 10000 ngana komi sa 20000 10000 ana pe okosa ngo eloko muta 20000 asala ngo pe eloko moko te na maison mais okuta combien de danseuses non na maison mais ngana e na kuti sans côté bakimé na poto na banana na sala test na égal lokola na 3 danseuses okuta 3 danseuses 3 danseuses donc on fait dit Zina Kadogo Linda Mondele na Linda Mondele après yamba moto ai omona on a ce que égalité wana quand moto ai après ba petit mususu bae ce que ba petit mususu mo ba Congo tima ponini bazala izala penda na ngate bongo mimi la japonaise te na oui ba japonaise afana Japon mimi la japonaise a binape a betape Bercy na bon le roi c'est bango osima et liboso mais pas ça so yo kanga so ça na PC mbote voilà OK donc okuta 3 danseuses est-ce que combien de danseuses ba test par jour bon ce na ba ça dépend de quand ça madame ça biso 10 20 30 de liboso na komaka avant to so la malewa na komana 250 danseuses 250 danseuses ya ba test o ba zo ya penelo basi to mi basi ba tutu ba yebiango combien 250 poto sala lele to kata lele ba to je ba pauvre Kester ba ye ba to uti Brazzaville Mundongo Micheline petina biso ya Ndundu Shakira aye hotel kuna ba uti boye ba uti boye ba 200 yo mo ndeni parce que moi de gérer ba ngondi OK na gérer ba ngana ti na gérer bon parce que grâce à Igor le foro ngo be na ke no ma on doit mettre na minicho Linda foza na Linda Kakol Mondele Mondele ba hôtel yo pose hôtel après ya ma mo pas fanata chef d'orchestre 250 et 250 c'est na yango mo na lobaka so mo na ya ma lokola lobaka bazala sincère ya lobango ya mo lelo neto beta na Congo lelo ne na fa na plateau na awa na plateau ya El Pro TV ya Image Pro Image Pro TV voilà batu ba na lobango batu ma ebika ka wana mao la ko loba wana mao flatter ba orchestre c'est tout au moins na RDC ba orchestre c'est tout na RDC na ba koko we ba koko we Congo bazala déjà bana vienchone ba butu zo da ba formation na orchestre nyonso tout na botanga ba kombo na orchestre nyonso tout na ba quartier mususu o lelo non peut bibité mais ba na mbule kala tant ba 5 mois ba bina wana ba utana maison mais next ba kibinda mais utana maison mais OK bon kibinda ko auto sala clip wala kara ba zebola dudu kibinda kimo wo ti le pena bi musique togolongola le togolongola avant kolongola et ya climo ba sala ki bo vida balata ba rafia ba financer ba rafia wana ba pete ba sisi ba binwana ba pete na msumsu ba to kokufa ba to bina wana ba ni ba na belé ya maison mère. Est-ce que le togolo va na F victime na pa ya wata la team wata Latifa ouais kasasa wana Latifa chati pas na F victime non n'est pas Fali pour déjà harmonie tindo azala ki wana auta na maison mais OK okopa na la team wata Latifa azali wana nani mwana biso na Katalea auta na je te dis la vérité abi na équipe na biso ya Jack Jalil était générique après la fin na kita diva après sortir maboko c'est Shaki et c'est Katalea Villanova na Villanova président mso mushinga tuna yo ebisa na papa maman Biliabel et be ku yo wa ne ko lobate ba président mso bazala ba chancy ba ni ba ngambe bele no na mo Guinée ye mo ebi ke oyo bana ya maître Mao na jet set ya ko lobako tuté pas ferré ya ko lobako tuté petit mso obi na siko minute et ça aussi pas na biso na so ke na matati merveille mondongo petit mo njoto mikebo amona matadi bakanga mondongo te même mais avec mondongo auto bina pe ba présenter qui est de ba biso betana ledia maison mère na sans compter au bazar sans compter que son nom est représenté ba Élysée sans compter ba Vicky Samuel Eto OK bango tout ba uta maison mais non ça c'est histoire frère faut pas le barango c'est Igwe le formateur
bayebi ke wana ya mao ya mona na quartier latin na ya ko ba ko te ba reine bazali kuna ba petit so ba Solange ba JC diamant noir bazali wana mais na BCBG na ndimi papa chéri Lokombe kari Lokombe na Nelly o papa jiba ke na bango États-Unis oui tobina bango na lele wana bisa mutu modikembi banati bankoi kasi Nelly azali wana Lokombe azali wana to sola bango pe na nini na ba étudiante ya Izipa ni ya Izipa mutu andako sola kasi matin autre école école ndimo école ya tanga mwana te auto ça sous générique yango ouais le besozo là qui ça animateur ba carton rouge banini étudiant tolo ni tolo et Kari Lokombe azali na BCBG azali wana ti sikolo on sala ba image na papa chéri mon papa chéri ba beli répéter wana na ba petit nanga ça no ça appelle aéroport ti kwatanga to comme qui na biso na suka émission donc on a émission donc bango nyonso to na ba orchestre yango 20 na ba jour na répétition na betele ba solo abima yo mto ki para bango pesa tena na se ba photo nyonso to abana we maman lui bon orchestre nyonso to ze bimana ki ça ba pépinière ya maison mère en tout cas comme nous sommes presque dans cette émission les qui te retrouve en tout cas faut continuer en plus parce qu'il faut voyager tout que na matanga ya junior obligé na maison mère tango komaki comportement ya ba musicien nani pena zalaki ke maoso bo sisi répétition wana kutaki ba faire bazali ba héritier ba babi ba JDT ba Jackie bazaki ba la Coster ba Adjani ba Serge Mabia nani pena zalaki ke maoso zonga njili akoti pena bo na poche bon mutanda zonga bongo parce que wana penja ba po ba tudino so ko mona kaka so héritier moi c'est héritier po héritier pena ya kolobate bien no kabilanga bandakala même na wenge bango moko ba yebi yango même attendant longo ba tobiga ke yama onenga zali boy azo amso ba petit mususu akena ile pas héritier agetika ba OK rien de la forêt silika nete que on facile ka petit forme ya ba élément ba okende facile on moni ya ba élément ba okena mouvement ba okena mouvement atozo beta kara et qui ça force ba pépinière et qui ça force ba pépinière ba pépinière c'est bon mais pépinière on y a tem sur na photocopie mo mi clair mo super on y a na photocopie mo mi flou mo sur tam sur maman mon anité mi ko maman ba nzube on va so que anke si la ki na kat ozo ko ba donc mutaza okabela yo penza héritier kabosé voiture sans monter so yo bisanga wana yo landa Jackie pas dans un PC mo yo na bien na Jackie Olanda Ferry JDT Olanda nen pour JDT déjà charisme na pembe na sisuki Robi déjà na simane délégation na bureau na 10 personnes sikoyo yemo ko faire yo Olanda nen chef d'orchestre yazo bi déjà wana alo barata fan na point na Robi na porte à ciment au moins 15 personnes Babindo mo ko te mandi na so vérité parce que kuna yaki même to sur la mer yo fandi ya ngana fandi kuna on na ekiri na kinini yango kaka te za bombo po babo ya na bango makabo ya okangana te ya mo sko ezala ka pepa na ngati lelo OK to so na continue na répétition to solo mais so na sur place na ngana fandi na so ya mo bo na bisu no na c'est écouter na nga ta na bandi ba rap donc tout le monde s'occuper na yo vraiment bien kabosé dans na camion fort héritier penda mo na banda ko memo pe na voiture ki kabosé ne manga na voiture te na la crèche momi bazawa na boy na ba momi mais amemi te aya ba momi na ye ke ya ma ope fasa nini azala ebi ke o mo na nchili parce que bango nyonso tu wana na orchestre bana kota nchili wabelo wangu azana ti Alice baba azaliwana changu Arika Mboma azaliwana ba prêtre banoko bangana ko seyana banoko landu michu bazali deja wana badida Simba bazali deja wana sko yo yebisanga oko bana yo yebisanga so ba koti njili te baoya ngaba
ngaba ba yi mercredi ntuna bazali wana ya kinwa zawana bagi basket mukunda double continent gi basket azana fa bagase azali wana Jordan Mizo azali wana do banini bantu bakamtanda pesa mingi héritier na phénomène za na Trésor Mabilamba pesi mbote place azali Trésor Mabilamba Golf Kizola dégâts président Golf Kizola dégâts matériels on appelle sur mbote Guy Basket encore mon conduit double continent il y a un robot ça n'a été appelle sur mbote voilà bena kinda nango penda bu voilà bon robeta ta magistrat zobeta marteau maître Ige Poulos Eka toujours maître Ige Poulos Eka merci père na yobiga eloko na oga osala ki maître Mao. En tout cas, Nadidas Arena et Silaki. En tout cas, merci vieux. Il y a un peu de courage, na multiplier Moussala. Donc voilà. Fire Basket, le PDG. En tout cas, Yoyebi. Toujours studio Kitoko. Makamna studio Kitoko. Choula et Chou Chéri. Merci na Elo Kwango. Tara Elo Kwango, c'est Chou Chéri. Et Sololi. Et Sololi. Donc Choula et Chou Chéri. Merci. Chapeau. On est là, Tibou et Tinasé. Choula et Chou Chéri. Donc il a misé beaucoup d'argent. Yole Kouyaté. Donc ben ngabina lobi na kene kuna tina Sevini na kitina épicier na côté le pena na palais azunga ko bon musika sika na bingité. Musika sika da to sala na yebe toujours fois à la raka. Comme pesa là ya mon cycle. Merci beaucoup ya mon cycle. Na yele to kuta na kuna. Te no so sina c'est bon. Ya on dit que caméra ça rappelle munduki. Donc voilà. Beaucoup d'apôts pas zawana. Il y a le tout Sandra Wangata et puis Achille Lukoki Trésor Onema Silikilo baba oh ndako moye biso ba te siko nani kamo peto benga na kape to benga na parce que porte zalika ke so bengi mutokoti so au moins so to na ki ba pelle o ele kaka ele quand même mais c'est comme c'est le terrain so bengi mutumoko oh je te rappelle dans 5 minutes et mo bengi pardon je roule baba je roule Nana volant je roule mais tu allais la volante allez à noter mutalombi na ko bossa noter patuka pangala patuka palangala na ko bossa na noter donc John Da Costa son bossa no comme ma be makasi John Da Costa merci beaucoup fana rappelle sangwa igolora de la forêt batba bossa la te mama sidejima pata exosena gladi maintenant nous Sikatenda Junior Katakata le CG et puis directeur donc à Pichu Musungu mais Ige Poulousi Eka merci beaucoup tout le monde a le lobe influenceuse et belé ba loba ki bazaki bana maison mais bazaki ko yana la samba 24 ans na yo sali ba Karine Mokonzi ba bana la samba ba nene azana Dubai bazabana la samba ba fire basket bazabana la samba ba influenceuse nini oyo bazaki pena bana la samba bon ndeti pona Karine Mokonzi oui ba na PC mboti ye mo abika sona wanga nango apande basala ba polémique na bango ngana za penda a politique donc a polémique na bona bango ba polémique ye penza bando ko fa Karine Mokonzi ko je te dis la vérité wa boya ngata ine moi na bika on la émission na boya moi 100% tozo kutana na ye penza ti na 24 na so de mouton so 24 na 109 to ye penati na boîte ya nani ya vie na biso na bosani komba vie na biso na Kasavu était voilà tous comme da ba commune da Kinda ba Wileri ba place et puis sans parti pris ye benano ya ba rep na biso Karine Mokonzi ya kolobate ndenge ngana lembo na effort donc azamana la zamba om toko saote apana ba polonais on va sala kana ya bo été so ba wela na ebité mais on a zolo ba c'est histoire vraie José de Londres yebi yango Amsa yebi yango ya papi Kakola yebi yango na ye moko Iricha yebi yango na ye moko Igwe le roi de la forêt ayebi yango ya Kajinga po Kajinga mwana na bango azalaki danseuse et paranga voilà na maison mère ayaka ba répétition ya kolobate na ba kermé sozo ba stand na to zana Kajinga na ndenge pe ayambaki biso bon na mususu ana yo sala
ayaki na leba to yaka de pe poto nzela moko sans compter wana susu ya mami lela so na cause na bana mibali je le nom ya ngumba Zakari baba baswe ya koloba te Zakari baba baswe manga na zo yebisa yo na yebisa yo nana yebi o abiso patousia na yebi popolipo voilà ayebi yango bien donc voilà sans compter ma polémique Marc Etabu on a une histoire vrai bana la zamba mais bana la zamba ba Karim Mokonzi wana ni tout bana la zamba te ngana sepelika ndingo confirmer que Karim Mokonzi za moi la zamba parce wana siko Jaël ayebi Jaël pesa za na pesembo wana siko Jaël show ba eso ki danseuse na maison mais tout na appelle ba mo aka so na compte ba poale tout na yebi que o alo ba poale on na respectanga aya za courager ko bina aye qui danseuse mais en tant que journaliste donc faut abina expression na ye ba ok ba ina asba interview c'est ça donc ya na cadre pour moi les bon tabina fort maintenant sur histoire moi ça me poussé te coup suko na mo to abenda na mwanda et puis ya le baraté ya le baraté so moni Jaël choix comme goluba c'est bino na ba lo c'est comme comme ça pesa kana so fan no mo na penda keno elle m'a mis très bien c'est bon wana penda donc batuna biso penza oya bana nini mamsuba kufa na boko ba donc toleki kaka wana merci voilà puis Roger mwana mboka aye poto mais zaki na mutune moko bazaki kotambola na ye bozo ya ne poto tendenge comme on est nani kopi uzatamuna bato ebele PDG atamuna mama PDG manu mavoka leki na PDG manu mavoka atamuna ba garçon atamuna ba maître mao biso leki ya le bobo papi le prince kasi ya le bobo na pesi ombo te pesa sali père papi le prince aoya poto tozela délégation ezo okoma o yesa na liste na ba limbona après on le deuxième émission ndo tuninga to kota kina enzela moko te biso ko koti après bango dans 3 jours ba yo kota to ebino to sula parce que ça surprise c'est entre notre boya nduli et ça va bien pour délégation oyo yana Igor roi de la forêt non mona et ça surprise asana kati so ga ye to kumisi nzambe so pa yede to kumisa nzambe mais to c'est la effectif yana ekoka après otuna ngai maintenant ba danser sur onon ba été bakoya ça sera bougé donc ça sera chaud de chaud donc voilà le 4 juillet 2026 binomo boyebika na forêt nationale comme elandaka Igor roi de la forêt arobeta na forêt pour le bakango ayebisa bino kibusa mpimpe ya botiaka tembe mais 15e minute le kota eyaka ayebisa bino temps présent bon à temps présent ni nango temps présent le bokomi okilelo mais c'est du temps présent donc voilà tout droit kaka bon so yamana ka kitan lelo yamana temps présent laissez parler les gens donc nyonga benga Igwe le roi de la forêt l'homme de la parole l'homme de la parole. Soubasima fait pilier, contrepoids, maintenance. Nous, on la danse montane, nous, biké les banquiers. Toujours. Donc, toujours, quoi. Voilà. Merci de commencer dans cette émission. Merci pour Mana Mao. To solo li a trop. Ma solo zaka est belle. To continuer sur solo là. En tout cas, les 4, tous abonnés à Forest Nationale à Bruxelles, Boya et Belé. Mais, Moutazao Kablope Mbong et Belé, na Zénith les 3. Bon, les 3, ça va chauffer. En tout cas, Boya, Binomo Boye, Bidok, la team Bimba, Boya, Nabiga, Kende, Tourbe, tapé sous match, à l'Opéra Ezali. Bientôt, dimanche. Voilà, dimanche. Donc, à partir de 0h, le pan Abisso, bonne chance. Dans autant à comboter, il y a pas joueur, parce que. Pas joueur, on le bobé, t'as pas qui tourne, c'est si na autant là va comboter. Na autant à comboter parce que comme ce qu'on voit des filles. Autant va combo, nous sommes bien option ba kuzu. Na bino na émission. Ya migue. Na bino na émission. Ya image pro. Ya image pro. Chez Peleka Fumu. Peleka Fumu. Bois qui bi sauter. Au moins prochain na bête passe na passe c'est bon, mais marqué. Tu es la bisobi. Comment vous êtes égoïste comme ça? C'est la bisobi. Ouais, bakambo. Sopa.
crochet Nzakine avec son pied gauche magique. Si la soirée a une les supporters. OK, Mao, to comme na suka émission. Merci na balandinyo so balanda biso. Place à Mabaku, boyebi ke toza batu quand même to kopé koloba mabe, to kopé koloba malamu. Biso toza na biso toujours. Winner na bosa mwana ngai jogo na nga winner mizwa. Winner Winner Mizwa. Diogo, bonne chance à toi. Kende liboso. Na ba orchestre union surtout eux en Europe, eux bazana ba programme en Europe, même na Belgique, même en Allemagne, même na Suisse. Même na stade. Force à toi. Force biso to beta maso na biso. On te navika Kofi. Na quelque chose on aurait biso to le 4 juillet. Na forêt nationale na Belgique. Watanabe azali les 3. Dans un de Paris. Donc voilà. Il y a un lobby qui est au moment de la chaîne, on appelle son beauté. C'est au bête à Oyabiso. Et puis, dans le moment où on va dominer personne nion surtout. Quand on va dominer ma camion surtout, c'est du clan Wenge. Fallait pour par exemple, le clan Wenge. Le mot boyé bien. Rien à dire. Voilà, par exemple, on appelle c'est une beauté. Félicitations au Stade de France. Et puis, tout le monde va mettre un poto. Donc, on appelle toujours courage. Nous avons un abino. Oye poto, amen. Oye te, oye komama, iso komama. Oye aka. Loin n'a pas au matapé avion. Game n'a pas au matapé avion. Goma pas au matapé. Aux Arabes à l'icolo. Concurrence à l'icolo. Mais plein de vers à Bambo. Aux autres pays d'Afrique, ils sont en Europe. Aux autres en Bandaka. Les Arabes à Bambo. Les Arabes à avion. Attends, Ningali tout. Afrique, si au matapé avion. Attends, Zulu à Tomboki. Donc, aux Arabes à Shawarma, la carte va servir. Gabon pas au matapé avion. Faire à l'icolo. Avion à l'icolo. Ouais, faut c'est Kende. La classe est la différence. Na sende kabuli biso. OK. Maître Mao to comme na suka, ta na caméra na biso. Ouais. So lingolo ba les 4 juillet. Et là on est ngolo ba na Weramson ya sika oyo akoiko produire biso les 4 juillet ba surprise. Ta caméra na so conseil nous ko pesa na les rois de la forêt. Conseil on peut c'est pas Igor de la forêt. Voilà un message que ça. Merci. Conseil exact. OK. Les 4 ndé batunde bayande et belé batala sorti il y a Igwe les rois de la forêt et Zandegeni. Spectacle ni obiso to bombeli bango. Parce que répétition, oui, c'est bon. Mais il y a une surprise nous on bête en coulisses. Obiso mo to yebi. Et puis ça sera chaud. Donc voilà, venez le 4 juillet, nous voyez Forêt nationale. Forêt nationale, avec Igor de la forêt, un coup KO. Nous voyez Génération Berceau. Génération Berceau. Oya, un coup KO. La musique en gros et non en détail. Chez nous, la musique coule dans les veines. C'est Igor de la forêt, la musique coule dans les veines. Donc, il aura un Yangwana. Et puis, le président ne se passe à Zali à Priaka. Nous voyez et on a vu que ma bolongue est lancée. Et c'est Simba qui l'a déjà. Nana ebi da plan déjà sali. Et c'est Simba. Nana pona ngai on est second na ngwa. Na ebi da ke tout beta qui déjà, tout le cas qui. Oh bon mona, et ça quand yo la ligne parler et grand journaliste au monika et comme le rôle en doto. Tout ni attaque on déjà, ba mdele va sepeli. Coup de tête. Il y a oui ça va beta bina to sauter déjà. Tout c'est contre-porte. Il y a un moment on se pena ba tout roya mikili. On va beta félicitations. Au père roya et c'est comment ma. Oh ayete. C'est pas beta félicitations. Il y a on a le beta beta oya biso. Comment la chance président machin personne. Il y a un conseil. Il a personne mbot abeta qui na personne félicitations ma kamnai. La danse montana na personne mbot. Et puis la mission on a personne non. Comment les années. Yem ta chamu. Ba na comprendre ngote yem ba na pesa ngaka boum. Yo mota beta ki vocal otikanga na ni do tema kuta da aba vocal na mais pesa polémique so ya ga ya biso o aloba bolemba musalo ya ko finga na okosa bolemba musalo na ba kombe banana ba b na ba kombe banana ba k na ba kombe banana ba g na ba j na ba nin T Kabaji Jésus P Junior P Jérémy P Blaise Boula P Bani na B Bobo P et Bobo et Bani P na B Bernard et Bani Biletin P Ndeti Babo Babo merci beaucoup merci à toi
Merci bongo ya Claudine Kino na cité salé à passant. To comme na son na suka émission. Ezaki bongo peut-être un garçon de disque comme talota micro na bala. Na maki bongo yemoko maître ya chorégraphique ya maison mère 24 ans, 10 à 20 ans, 24 ans. C'est pas facile ko fanana mutu. Donc mabe malamu ayebi yango. Merci. Donc azane susuna eloko ya reprouver te, aza susuna eloko ya rolanda te. Poto zo ya déjà poto papa. Poto et puis que ongindi na vie parce que badanga ndo ya poto pendant 2006 ti lelo batumsu na tika pendant 2006 ti lelo ba mususu ba ola kaka na bandako na moni ba te ko finga ba te na fingi te na bi ba mususu na fingi te ba mususu te na bi ba mususu ba mususu pe na ba kitaki sasa te neti ngana na kitaki sasa te yo kitano na kuzo ko saraba na kitate ko saraba ezaki bongo pe kasa ko tarabatu qui basket double continent et puis président Golf Kizola président Golf Kizola dégâts matériels le mot boyebi Igwe le roi de la forêt toujours papa vous mettez la 142 coups à Blaise élément battez la carte et nous on a Blaise élément donc voilà merci je vous aime très bien je vous aime bien Achille Koki Sanda Wangata donc merci bien. Merci na Douglas, monsieur le maire na Kati à Lyon. Merci na Djomboma. Lelo na Zwaki Bongo. Yemoko. Alobi wa kwa ekoloba. Afingite, to fingipe mutute, to mutute. To lobika qui est vrai. Mais to ozonga susu parce que to celle déjà 1h30. Bon la émission na biso malé mais bon comprendre la vérité à lobby. Merci na PDG Fire Basket. Merci na Jordan Mizo réalisateur na biso. Wasmi image donc wa bumisara. Baspe na biso. Jordan Mizo. Jordan Mizo. Mutumo kitoko na mole boga garçon. Mundo a bien. Mundo mo ya ngolo ya pa un peu bati. Aboyo komelanga. Vas-y. Il y a quasi un français parlé. On va français écrit. Il y a des gens qui ont écrit. Il y a des gens qui ont écrit. Merci pour aller l'autre. Ciao, ciao. Merci.